bien les sous-suna EHP Media, il y a Papa Edouard, EHP Media, il y a Maman GH, EHP Media, il y a mon VDD manager. Balobi toujours dans l'actualité par rapport à Makamozo Leka na Mokili, Makamozo Leka toujours en Afrique, par rapport aux alliés, il y a Liwa, qui photo de kanako développer ango na mosali nzambe moko ou yebi par rapport utilité ya kokufa mais balobaka na biso ba africain respect pour ils ala toujours na ba mort to beta c'était na ndeko ya biso ya artiste aleka ki na kokufa ndeko na biso balele ki malamu balele ki na stade pe bandeko musu ba utaki na RDC ba utaki par-ci par-là dans le monde bazala ki wana après enterrement kokunda ndeko na biso bato bapanzani bandeko mususu bapapani koya kopanza kobimisa cercueil koya kopanza kobimisa nzoto ya mutu kosimba yango kofongola bilamba kosala boye par-ci par-là kosala oyo sepelisi bango yango tozotuna lelo tozana mosali moko ya nzambe lelo oyo boyebi oyo asepesaka bino oyo apesaka bino baéclaircissement par rapport baquestion nyonso totunaka ye noko mingi noko kolobetali te mais kokende toujours bobeli pembeni na ye. Bonjour papa. Merci, bonjour, pense, na pession mbote, na PCP bande konyoso, oyo ba solanda biso mbote mingi, nzambe tata, mo kele likolope na se, a pambola bino nyoso, bande ko solanda biso sikona etando ike. Merci bande ko bolaki na kokomela biso bolobaki yamba papa Blanchard par rapport yé à un éclaircissement par rapport yé à l'obelaka par rapport yé à Zatirobi par rapport ya au nosto posakaye yé au retourna yé à échappakati ya tout droit pour na kosepelisa batu te meka pour na côté ya basali ban nzambe papa toujours mona toujours lelo mokili eza toujours ya ko bouger par rapport toujours mona liwa lelo ekomi eloko pamba na miso batu liwa lelo mutu tozalaki kala mwana mokie akomona ebembe akokima mais lelo bana meki bakima kasu ebembe te lelo batu bakomi komona ebembe loko ezanga tina pona yo papa basali nzambe pana yo okikolobani. Merci pour nga contribution ngai mukena ko pesa na bande nyonso bazolanda biso par rapport ya bakufi. Na terre mingi ko loba que le mort a des droits. Ndengo soki na ko lobela na lobela car que le mort a des droits. Le mort a des droits par rapport à quoi? Ouais, bien que akufi mazana ba droit na ye. Donc na ko loba que mo kufi azana ba droit na ye. Le lo ba droit ya mo kufi ezo za vraiment non respecté. Badroit mokufi eza so respecté. O mokufi nios azana badroit na ye. Ce que vous permettre ngana bana ko décortiquer to ko bana ko kenengo teni na teni la na ko zanga te ko kenengo ne teni pour ko me ko expliquer nini mokufi azana badroit na ye. Papa eza pour imiter babi awa to ngi to zwande vérité toujours toujours où est correct pour bande ko bayeba oyo basali pe ba o ba continuer ko sala eza mingité eza malamu te to le kana ko pesa batu ba kufi to le ko pesa bango pe honneur na bango papa okoki ko pima biso. OK, merci. Ndenge to tukolo bana boy le mot a des droits. Je me disais mon kufi azana ba droit na premièrement bien ka kufi mais azana droit il y a respect tout d'abord. On a droit à respect. Pourquoi on a droit à respect? C'est parce que dans son vivant, à vivre qui n'a battu. Nenga vivre qui n'a battu, battu ba yebaki, malamu na yebaki pe mabe na donc c'est-à-dire avant de qui n'a battu. Elle est koloba, tango azel suna bomo ite akufi bien ka kufi, mais quand on a yoana il faut pas respecter en pamba tengo to monaka mutuka ya ba marié ko ikoleka esika ba roulage ba soda bazali mutuka ba marié baza respecter to pe mutuka ya vice ministre moko boye to pe na ebité député na ebité nani
akozala zoleka soda kobeta ne pe kara bon soka yebi ye pe amoni ye nde akatisa lien mais soka yebi neta kobeta kara mais ce qui est vrai soki ebembe zoleka remarquez soda nyonso salani kata lo sa oui kata sali soki mokufi aza na ye na droit ya respecter point ba ke katele sali donc c'est-à-dire le mot a des droits aza na droit ba respecter ye c'est parce que a vivre qui parmi bateau baza na bomoy et les lois aza na bomoy te mais le rôle à vivre qui na bateau quelque part y pe na bomoto na eboe a respecter ka bateau elingi koloba ko na ye lokola nanu kena mabelete il faut ba respecter. Mais papa tomona ki tangu ba sposa ki nzoto ya ndeko na biso artiste na stade batu bayaki baleli mais tant que ba memi yango ekomi na cimetière bakundi yango malgré bozomona pe ba photo so leka makambo to leka wana bomona ngo na image sikoyo eloko abongo ebembe bakotisi bakundi mais batu ba parvenir ko ya ko buka ko bimisa ko simba nzoto ko sala ngo n'importe quoi na yebite. Bon en fait ce qui est vrai ngana on a landi en hôtel na natalité ce qui faut qu'on le solo naza pasteur faut qu'on le au moni pe oyoki na na monité mais ce qui a solo ezanenge wana ke bake ko déterrer ko bimisa na sa mabele aussi bakundaki donc ba PC respecter pourquoi tu sais na Bible bazoye biso na Genèse chapitre 2 verset 7 kuna bazote sabiso combien tozalaki poussière sans valeur mais loko ni ne pesa ki banzoto na biso valeur pourtant le salami ezali nango ka mabele basala on argile tout na ndenge Bible zo na Genèse chapitre 2 verset 7 mais l'on ne pesa ki nzoto na biso valeur c'est juste souffle de Dieu souffle nzambe Bible nzambe a soufflaki na mabele wana souffle na ye nde siko mutu ayaki kokoma mutu akomi mutu abenga mutu alobi atamboli aningani tout ça c'est-à-dire ekomi na valeur alors tango mutu akufaka oui souffle longwe mais koro wana totala esika yango ezalaki pardon totala nini ezalaki na kati ya koro wana n'est-ce que na kati ya koro wana ezalaki na souffle ya nzambe na kati ya koro wana ezalaki na bamabiloko tokoki kodekortika kotanga moko ezalaki kouta epai ya nani epai ya nzambe yango moto epesaki nzoto wana valeur epesaki nzoto wana valeur na bavaleur wana yango eza na bato mosusu ntango ye akufi baregrete ye donc ezolakisa ke bien kakufi mais lokolo eza na eloko moko to biloko moko ya valeur oyo ya nzambe ezali na kati ya nzoto wana non il faut qu'on respecte nzoto yango il faut respecter nzoto yango c'est-à-dire aza na droit s'il vous plaît ya respect omona te loko bato basalaka nalingaki kutu soki mwa baimage ezalaki nameka kotia na mwa baimage kotala makambo ezoleka lelo mais non tozo respecter bakufi te nous sommes des Africains. Faut respect à mort et ça là. Toujours respecter bakufite. Osomona tala le loma ngambo zoleka omona mutu batiena seka bazolela yeme baya baye bazuma sango bazoboka likolo. Bon merci sur bande komela masanga. Mais so na omela honte obozo sala no so respecter nzoto na été. Que soit bande komela masanga ezaka important faut basala yango. Non, boko sala ngote. Boko sala ngote. Pour faut yeba oui bozomona ye alaliwana bozomona ye akufi mais il faut yeba et surtout ce kabotaki il faut yeba bana ne bana souci ndenge nini moi si naza souci ndenge ni so za mobile so za moi si mobile naza souci ndenge nini bana baza souci ndenge nini tu vois ce qui azalaki parents bana ne batikana na souci ndenge nini et ce qui azalaki mwana parents na souci ya nini ya ndenge nini c'est parce que nana ko bossa na douleur de séparation ya mutu okutu bake kotika na aéroport azo voyager
mais bato baki kotike bazolela mais ake un jour ozonga mokolo mobilo pe boko okena me pe pa yake ake na ye po ata lobi ke mona ke libela mais boko kutana na bino un jour ko ya to po ko okene sika yake mais to kobanga te moto ya kufi ake wapi moto ya kufi ake wapi bongo sui moto ko baki otina na aéroport ba olela ye et ça par rapport à nini ya ba valeur bazo pesa ye et bon suko moto ya ça pe ça ina bon moi pour un exemple que tata akufeli mwana to mwana akufeli tata to akufeli mama mobali akufeli mwasi akufeli mobali ndeko akufeli ndeko ne ça dit leki akufeli ya akufeli leki douleur de séparation passe wana so yo yena matanga lokola ya ndenge wana ozo ba n'importe quoi esika batu bana pasi ya kokabwana na mutu na bango wazanki na bombo ya zasu na bombo ite nana ko obosana douleur wana ni tuza bwata mutu azola na ngazoka nani nana kufela te wako obosana pasi wana nani anana kufela te na mokili oyo obosana douleur de séparation mais yo yesika baninga bakufeli ozosala ba n'importe quoi ko zwa diambo bendi fo ozoboka milinga na cercueil tout ça c'est pour nini masango zoboka eza misusu abandi kosala babisalela azoyemba banze moko atina te kotombola bilamba mais ozo respecter corps wana te est-ce que dans son vivant abandi koya kosala biloko ndenge wana pa na yo ata ozo abandi kosala ngo mais non oyoka ta somo te okumituna te mutu akufi ake wapi tato kufa tokendanga wapi ezo bangi so te mutu akufi azoningana te azoloba te ni tout ça bokosala nyonso bokosala mpona ye mais azosala eloko te ekobangisa yo te mais yo nde oza so bazwi ata mwa mabele babwakela yo na nzoto osilika obika benzo ozotianga sali te mais oyo wana ata ozwi mabele obwaka ata poussière ata poudre ata nini ekobangisa yo te donc voilà lelo respect ya bakufi eza esu te respect bakufi eza esu te ebite papa yo moko lobi tala lelo na lobi lelo na lobi ezalaki ndenge moko te tant mosusu tomona lelo oyo un mosusu ezali temps de la fin basini ya temps de la fin bon normalement eza basini quand ndenge lobi basini ya temps de la fin mais bandeko faut topesa respect na bakufi le mort a des droits azana droit ba respecter donc bato nyonso ba yena bembe wana bazo pesa respect bien ka kufina pour bozota la ta misala watikele ko sala ta bozota la bana ne boko respecter ata nzela bana ne te ta bozota la mwasi no ko respecter ata nzela mwasi ne te ta ota mbala ko respecter ata nzela mbala ne te ta bozota la ba parents ko respecter ata nzela ba parents ne te. C'est parce que les parents on a peut-être s'investir par moi on a tanga qui non bien qu'à koufi mais ça bateau soit koufi ma bateau bazolo était se passe que maïel ya bateau c'est on a koufi bateau bazolo ba bien non ya ke ba wa ke za ba oba donc voilà un peu bateau donc ça dit bien qu'à koufi mais faut qu'on respecter quoi faut qu'on respecter ngo osomona na ko ko exemple il y a quoi il y a les solomons dans la carte de Bible tout le monde n'attend nani Jacob a koufi la wapi n'est-ce pas qu'a koufi là en Égypte mais Joseph na bandeko na ba zui koro wana bakeba kende kokundaye wapi na Israël na Israël. Excusez papa, on peut pas entendre moi référence bandeko balingi kolula côté on peut ça bon référence. Genèse chapitre oui, pourquoi pas c'est possible. Genèse chapitre 50 verset 13. Genèse chapitre 50 verset 13. Bazui bake kokundaye na Israël musika mais sui ba respecter ki ngote. Ba ko ba isika toza suki to tumbango suite au kata suite au boire kango mais pour nini bandima bon là na zone ba pona ba chrétien pona ba chrétien to ebi quand même le kamakufa donc c'est dit bandimi voit même ko zwa nzoto ba ke nangoti wapi ti kuna ba ke kuna na Israël musika bandimi quand même pourquoi c'est parce que bazo pèse sa valeur hein ba pèse sa valeur na corona. Tu vois, hein?
lelo biso respect ya bakufi eza te. Et ya mibale pour ina lobelata misatu suna ko mine te na lobelata misatu ya mibale ndenge tozoba le mot a des droits aza suna droit nini ana droit balela ye mokufi ana droit balela ye eza te ke bato bazoya na matanga wana baya lokola bato mo bakena pique-nique. Mona ngolelo bato misusu ayena matanga lati loka mukuse ayena matanga azoye bakute ba para bazawana eza matanga lokola feti to ebité eza au juste to comprendre te papa kasi ne makamna ina lobela siko yango wana le mot a des droits ana droit s'il vous plaît balelaye. Pourquoi? C'est parce qu'à vivre qui n'a batu on est loko korene kati na bango eza douleur de séparation paix. Atakuto yeba ki ete di fait ko landi mutu moko na semaine mutu wana zana mawa ya kaboni na ndeko na ye tangu ndeko wana zolela yo poko ko lela bibi bolela na ba oyo bazolela liko batangu tokena na matanga tokena pona ko lela nazo kanza mutu azaki na bomo ya suna bomo ita kufi donc c'est-à-dire ko kanisa wana ezopesa mawa ezotina ngana lela pasi ya kokabwana tangu nazo tala leki azolela ya na tangu nazo tala ya azolela leki na tangu nazo tala mwana azolela parent na tangu nazo tala parent azolela mwana na tangu nazo tala mobile azolela mwasi na mwasi azolela mobile na rien que kolela wano de kwa zole dozo pesa ngapena mawa to ba africain ko ate ko supporter kolela ya muninga na ye voilà c'est ça to bossa na ngote ozomona donc c'est-à-dire eza bato so comme na matanga bo yibi mutu ngote mais ndeka mutu muso azolela e PCP mawa ma miso bimi c'est ça. Donc c'est-à-dire que na matanga to na poto ke ngolela mais tela bilo ezolega lelo ya ngote mutu azoke na matanga ke ko lata ba bilo mo ezanga tina lelo bato matanga batie bono voilà e ko bima jo boye bato ba keli ngona ba kato wana sombi ba bilo ko beni tout ça na so biso nyo on atanga so somba ngo azo somni ngabi e be me to ke na e bima vendredi to na ko sofe mango na o sofe banani ozo ke ndoke o sofe na mutu akufa posuit to ke wana toke pona moto akufaki po ye akufi yango tokei toke kokabola mawa na bandeko bakufeli alors bible obi lela na moto yo azako lela c'est ça ce que la Bible dit yo kei na lolengo soke na no ke ko lata lokola moto moko na yebito ke soki conseil ya nani mais non biloko tozomona bibembelelo yango te tala nde bato bazolata na bibembe yango te et tala pe bato bakene bemozomona ke distraction comme aussi pona ye baluki comme lokola feti moto akene bembe mais nazo biso tala ba déplacement inutile amata boy azonga boy akota na tanto yango te azonga boy ni tout ça wana te gai ban donc azosa ne wana pona po bato nyonso batala ye ndenga lataki voilà est-ce que bato ba elio to yene bembe poto lela aza mutu a vivre que lokola biso lokola kufi tozana azana droit wana biso to lela ye biso photo lela ye na nzela ko lela na tozo kandisa ye c'est ça mais lelo mokufi azana ba droit azo mériter ba droit na yete. Donc c'est-à-dire bazo respecter corté et bazo lela ngote bato bayena matanga et comme ngo lokola fête na yebite makambo lelo ndenge baluki ngana zo comprendre ngai te tala bisika matanga bakomi ko tsana ba nzembo ya ba chanson profane to yebaka matanga suboke okuta ke bazote ba nzembo ko ya mawa oye komema mutu nyonso na mawa ba nzembo lokola ya ba frère Patrice na linga ke mingi na pese mbota pasande ko na ngai wana lipasa na ngai donc ko ba nzembo lokola ba frère Mete ba nzembo lokola ya ba couple buloba ba nzembo lokola ba Matu Samuel ba nzembo lokola ba frère na biso Deningonde donc c'est qui en fait de reçu bateng na tangite bolimbi sapo boza pe belé donc c'est-à-dire ouais on a que banzembo wana mutu ndeso sika vandaki ma monsieur Sobima azolela mais le lota la sika matanga soki na zaika hotel maname ko laki sata danse mo ndenge bato bazobinela ozomona bazotala banzembo ba décaler tout
ne bembe pe misu bazotia ba nzembo ba chasso profane oyo toyebi ba koko tsape ba nzembo wera ba jibe ba kofi ba imenie donc nyonso wana ya ba luambo omona na mona na bembe mungu bo batie nzambo luambo tata mobo atelemi na mulanga na masanga wana bembe la lwana atelemi na mulanga na masanga azui mwasi ne ba yakina bembe asimie ona sobina ne mwagumba bembe nzembo wana ka mususu papa ngo akokuza ki santa te tete kutu likambo santa te oyo kufa ki ona na zo biso lekisi kutu na ata 50 te lekisi kutu na ata 50 te mais tatou azui mwasi na andi ko bina ni tout ça nyoso hapo nini eza nzembo bateli ye tala biloko ekomi koleka lelo oyo na biso tozo comprendre te c'est quoi au juste soki bapasteur totelemi te tolobela makambo oyo toyebi te tozokende wapi toyebi te na ye biso tozokende wapi respect ya bakufi eza lisusu te bien que moto akufi mais ana droit ya respect na ye ana droit ba respecter ye s'il vous plaît ana droit ba respecter ana droit ba lelaye pourquoi ce passe ka vivre ki na bato somona biloko zo le kalelo donc eza normalité donc loko ya mi balena lobi que azana droit ba sa nini balelai. Merci beaucoup Balbi moto oyo azalaki en vie lelo akufi bazana droit ya kolela ye po azaki moto po na ba valeur na ye po na ba respect azaki na batu avana ki na batu malamu mso asalaki banzembo bien se pesa ki batu mais lelo baki kokunda ndeko na biso ba pavani ko bimisa ye na sia mabele batu basakani o tu bazaki posa ko sala basali mais to monaki ba misusu pe bazwaki ba coup de balle balalaki wana eza pona buzo bana ye ba misusu bayaki wana bakangi bango ba osamba lelo par rapport banani batinda ki bino banani batindi bino bosala toyoti komona lisusu papa na kati ya Facebook ebembe babimisi na Maroc famille azalaki na makoki oyo ya sombaki cercueil na ye mais batu misusu ya nzinga bayeli susu na cercueil na ndenge na bango mais bayo kuta deja ebembe esi babimisi batie na cercueil bango bayi na cercueil na bango bayi batie wana bazui ebembe bazui cercueil wana ba pandi yango balongoli mufinuka likolo balongoli babimisi mutu na miso batu boye na en public libanda ya morgue babimisi ebembe batomboli yango balongoli yango na cercueil wana mususu bazui batie yango na cercueil wana mususu ale bazui o cercueil o yakine bembe babandi ko niata yango bitumbe bimi wana papa toyebi te jusque eza nini. Merci bona silisa ina otetan tozolo ba le mot a des droits na lobeli ya liboso que azana droit ya respect ya mibale na lobika azana droit balela ye ya misatu azana droit bakunda ye azana droit s'il vous plaît bakunda ye donc azana droit wana pamba to moni yeso akufi bandimaki bake bakunda ye hein bakende na ye bakunda ye donc le mot a des droits ana droit na ye bakunda ye alors mais bien aimé dans le Seigneur otozo mona lelo yango te yango te na yebite to komi wapi esa yango yesu azoya kala te yesu azoya moto na moto azwa position yesu azoya on azoyebisa moto nyonso azolanda ngai Jésus revient bientôt donc moto na moto azwa position bongama déjà libela ne suko sutuka yesu makolo ya na nzela we moto so akotala nga bibo baloba toyemba aza koyama mais tika na yebiso makambo tozomona eza ba signe ezoloba on a le signe parle. Oui, bilemo lobaka. Borozwa yango awa nyosu ba expliquer awa boromona embisomo iniki maka pona ba signe o eto. OK, merci. Donc nenge to solo ba faites attention mon frère. Donc makamoto somona lelo eza yango te le mot a des droits, ça na droit na yeba kunda ye. Alors tant bazo tombola corps na ye po bakende kokunda yango. Ce n'est pas n'importe qui a ko simba corps wana. S'il vous plaît. Tant que ça qui na bombo est-ce que yon mutu nyoso ko ya osimba na nzoto na ye. Mais non, poni lelo po akufi. Bozo nzoto na ye yango pe na zoko interpeller ba famille nyoso ezolanda ngai. Bere musu peza ba famille. Comment bino boko ko exposer? Oui, bien que tu exposer korango, mais tu exposer ngo pas n'importe qui te. Bozo permettre n'importe qui aya ko sala ba n'importe quoi.
na ebemba ndeko na bino ya papa ya mama ya mwana ya sais pas moi ya nani. Mais non, ça yango te. Bozondima bato esi ba meli diama ba meli na ba gene ale ba onde bozondima bato mola cercueil pour ba batia soit na corbillard ou beba kena na cimetière. Mais komona ba n'importe quoi. Komona ba n'importe quoi. Ah mais non. Tala dernièrement cercueil moko kwei pour ba ya noa ba melina ba gene pa bon on se va passer ba dans mbongo ba memela cercueil ba ye noa ba nek ba gene pa ce que ba tombe cercueil ce que ba ya longa tombola kitisa tombola matisa kitisa cercueil kwea ba cercueil kokwe ezoko ya pa ezama ba e panzana poa na ba vite panzana. Hein? Mais à Fomona, tellement de glace et panzani, et baye panzani, na soye bisona bango, ngala bongo ki melani bo salawana. Hein? Ce qu'on est commis, ce qu'on charge sur sa famille pour seke on est panzani. Donc faut pas que ne luka seke mususu pour baya batia korwana pour ba que ne kundamu. Talana. Ce que basa gini ni bazui kogo wana fale ba image zala toti yango bomona bazui kogo wana bazongi si yango lisusu na mbeto sigeza laki bazui batia wana na mbeto nengwana sans secret pour famille que ne ko luka secret musu ba ke ko defa secret ko defa kanza za mukolo talanan respect zate bozuke no ko kunda nini nzete boke ko no kunda nini libanga o bozuke no kunda za mutu as vivre qui n'a battu, as mérité quelque part respect, as mérité respect aussi longtemps que nous a continué à ça ma bellete, te beau pese nous ba respect na ye, hein? As na ba droit ya respect, ana droit ya kolela ye, ana droit bokende ko kunda ye, bo remplir, n'est-ce pas que ba condition nyoso esenga kapona ko kunda mutu, donc bato ba memiye. Ba meme na respect ba ibake auto memi toke kokunda azanze tete alors bake batie na mutuka tangu bazokende kokunda ana droit bake no kokunda ye mais ba nani il faut ba assister na kokunda ye ce n'est pas n'importe qui na lingi ba famille ba prendre conscience na likambo s'il s'agit ba banda ko pona biso famille tolobi boye basali liste un tel qui ngani bako kende na ba mi wana kota famille pour batali banani bako kende na ba mi batali bo OK nani yo bato bengisa ki moto seria zali to koki ko tia kombo na yakende OK bazu ya ribo na ba mi kingani bako kende misusu bose ila biswa. Mais papa lelo to komo mona e komo ba concurrence e bien banane ba kina mitu ke belé e bien banane ba kina ki simeta ke belé boso ba komo pona bon e ko ba rando kasinyo so na pona ko éviter lo ko na to solo ba do ba poni ndio ko bona bato bazokende bazoyeba bazoke kukuna mutu ba oke kuna nzetete ba oke kuna libanga te e tango ba komi kuna bakundi ye bango bake komona ngoboye alive bango ba moni ngoboye ndenge ba otia mutu na se ya mabele tenga na kokamwa o bozo kota na sa mabele eza libanga te eza nzete te eza libende te eza kopal te eza mutu wana boyebaki ye mutu wana bo vivre ne mutu wana bozalaki ne zo lakisaka ta bozo ke de kokunda ye wana asa na droit na ye bakunda ye mais bato bake kokunda ye ah non il faut balakisa et pas na bato que to ana somo po biso to uti komona ndenge nini ndeko ya saiki lokola biso mais to kundie na sama bele niko banzoto yo un jour e ko kota na sama bele bato wana bakoya na somo moko boy koya na bango e ko zane to zomona lelo te bato bazokende kokunda tala makambo lokola bozo kongola bato nyonso ka bakende ne ba okende bazwi ba 207 to bazwi ba bis ba matili kolo chauffeur kumba boma biso boke wapi boke kokunda nzete boke kokunda nini libanga boke kuna ni kopala mwana popio boke kokunda to nini
hein bandeko mais non ezalaka te et bato bauti kokunda ntango bazozonga tala ndenge base comportaka bavandi na bavoiture na bapembeni na bamilanga masanga misu balongoli bilamba batika na basengle misu mpe batorse toye merci eza message bozopesa biso ke boye mais boyebisa biso bouti wapi bouti pique-nique te bouti maya pembe te bouti telefolis te na yebite bouti conseil mo bote bouti ko kunda mutu bino bouti ko vivre likamango boy mutu à côté na sama bele mais non na baka soit batu ba fo batu ba kena ba sablo soit ba ndoki baba ndoki ba sa conseil na mango bazo sala mais n'est-ce pas que ba nani ba ko ya na somo eza ba batu ba ko vivre ngo boye somo que tu à côté na sama bele a discuter te ni te do un jour ngapé ekozala ndenge wana do bango bakoya na attitude moko boye nazwi biso mais non koleka bato nyonso batikalaki mais lelo yango te tozomona tala bato ntango bazoya na bamilanga masanga yango na pembeni wana moto azokumba motu bwaka biso yo mais ça c'est quoi outi wapi esuka outi kuna outi tika muna mai outi kunda mutu nde na sama bele mutu azalaki na bomoy mais non biloko ezoleka yango te le mot a des droits ana droit bakende bakunda ye e bato bakoke kokunda bayeba ke bazokunda mutu e mutu wana yo ozosepela mais non na yo na mutu akei nani mufu asepela mutu okuta ke mufu asepela po ye atiki mokili yango makambo mais yo oza na mokilo etona makambo oza na bajaloux na yo bazali bato balinga kote bazali mwanda mpo nde to abona vie bato balingaka yo bamoke o balinga kote baebele ata na kata famille ata partout fo ebele ko wana siko yo tikala na mokili ya boy mokili makambo ebele ya yebina te yo kufela na ndenge nini eyeba nante okufela na ndenge nini aloza mutu ya liboso ozosepela ozozonga uti kokunda ozosepela et biloko ezoleka lelo nonga nazotelemela yango nalobaki na kotelema yango ntina dernière énergie na kotika yango te toyebaka soki bato bayebembe te soki minute ekoki boyebisinga na kata boto continuer. Merci beaucoup bokozwa deuxième épisode nango ezali pasteur alobi azana mana makambo ebele ya koloba ezali o première partie deuxième partie ali troisième partie ali nyons o bomonango par rapport au pe enseignement na cadre d'église ezali toujours na église cité des vainqueurs tout ça toujours dans deal sur le transport au kiti na Sainte-Thérèse aux moto et même na direction à Grand Coquet na quartier 13 cité des vainqueurs église à pasteur Blanchard église où il y a la référence à Munene et yebani sokoto les rawana mwana dap église à Munene telemi wana cité des vainqueurs église ya pasteur Blanchard na bandeko oyo nyons balandi biso et loko nyoko ko loba na bango na bandeko oyo basalaki sabotage na ndeko akufaki bakeke kunda babimisie et loko nyoko loba na bango pendant 2 minutes. Merci beaucoup Nangaina Mekamom qui est rectifié sur lobby église ya pasteur Blanchard. Église ya pasteur Blanchard. Église ya Nzambe. Église ya Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Église naye ngana za mosali na sika wana. Donc quand nous tu peux faire référence wana bakilti na biso ezalaka chaque mercredi tozana kita combat spirituel de délivrance chaque vendredi de 5h à 7h ezalaka intercession de famille capable donc IFC en cycle donc soki oye vraiment tinande kona yo yakana de kona yo vraiment on se retrouver kuna tozobondela pour famille no fait comme famille mo capable ne sika boza la famille moko incapable beaucoup influencer le monde dans l'autre côté faut boza la famille moko capable donc voilà toujours bien ça ndeko nyoso il y a dimanche tozana kilte bana 7h pour la 11h eza na avenue Kanza numéro 60 soki okomi na quartier 18 taxi olobika ozwa taxi à route Sekomaf au kokita na arrêt Kanza wana rapi yango bala Kanza oyeti na numéro 60 bon so okiti na Sainte-Thérèse ndenge lobozwi moto
olobika boki tanga na église cité de vainqueur na kanze za are mbimba ba otika yo wana eza église eza munene te eza pe mukete mais ça ndenge yango ezali ndenge nzamba lingi ezala. Merci. Donc pona bandeko yo olobika bakendeki ko pikola ebembe nyonso wana eza kaka non respect ya mokufi nde tobi le mot a des droits soki bayebaki droit ya mowei bakoki kokende kopikola yango te na kati ya bible soki ozotanga na bible na mokanda ya 2 rois soki otangi na 2 rois chapitre 13 verset 20 2 rois chapitre 13 verset 20 kuna okomona ndenge nini bakendaka bakundi mosali na nzambe mo bake bakundi na bango ye mais okoba bayebaki korespecte mowei bake bakundi na respect nyonso pa batie mpe mabele akundami na ye bango bakenda na bango esala mokolo moko boye moto moko boye akufa ye mpe baye kokunda ye ntango baye kokunda ye ntango bazotimola bakundi ye esali ke cercueil ya moto bakundi eke kokutana na mokuwa ya moto mosa akufa ne kala ya mosala na nzambe mosa akufa ne kala mais bible lobi ke cercueil moto azali na kati ya cercueil alamuki asekwi po cercueil ne kaka etusaki nini mokuwa ya prophète bongo soki banéglisaka yango ke ntango bakundaka balongolaka yango bakendaka babwaka wana mai obe batumbaka yango ozomona donc c'est-à-dire ngai na kokondane baacte wana vraiment c'est condamnable donc eza mabe makasi bato ndenge wana fo bapoursuivre bango eza malamu te donc jamais ke bakundi après bien ke ngai natali yango na te mpe nalandi yango te mais koyoka ngo kaka bondenge olobi nazokondane baacte wana eza mpenza malamu te donc bandeko basali biloko ndenge wana na koyebisa bango ke batika mpe bao baza makanisi ndenge wana basala yango te bato mosusu mpe bakenda kokunda bibembe bato mpo bayiba couverture tout ye bango ke ezosala lisumu bakima yango lisumu baboya yango bankesera lisumu te fo boyaka eloko wana donc nazobondela bino na kombo na yesu ke otika bizalelo wana donc voilà bandeko nyonso bazolanda biso elo na koloba na bango kaka eza ke mateya oyo yoki soki omoni okobenga ngai mpona mwa baéclaircissement mosusu to question topoza na besoin mosusu nasambela mpona yo obenga na numero otie code na biso eza 00243 yango nde code ya pays na biso alotie 89 68 11 856 donc numéro nanga yango wana. Merci beaucoup papa par rapport une minute car pour ça la batou ou azobela ou azana beto pitel ou azanga mukanda pendant une minute tout ça là bien. Merci na yebaki que na ko ko suki sa boete sans que na sala ngo se parce que na zwaka ba témoignage belé sima ya prière oyo bato be ba benga en tout cas pasteur prière na yo na landi en tout cas nzamba big singa na nzela prière na yo nzamba pesinga mukanda na nzela prière na yo nzamba sali boy na nzela prière na yo nzamba pesinga mabota car bato baza foreste atape awa donc voilà lokola eza lo sambo moko esala makana kondima pe na moto aza na kondima alors befika en fait ezaka très efficace bongo tozomona bilembo nango na bomoi ya bato donc nakoki kobosana ata moke te kosambela mpona bandeko nyonso balandi ngai mpe oza na posa nasambela mpona yo koesite na yo te benga ngai tolukanga na whatsapp to mpe mabe merci na whatsapp okoki kolukanga tout kombo na ngai eza Blanchard Ndiedi Keloko kombo na ngai yango wana naza pasteur donc je suis pasteur responsable de l'église voilà nalina sambela mpona yo nakosenga na yo ke odisposer foi disposer kondimo oza nango ngai nasambela komona ke losambo ekozwa esika juste na esika na yango okopesa témoignage mais oyo nyonso nzambe na ngai osalela yo kozanga te kobenga ngai nazozela appel na yo mpe bobenga ngai kopesa mo koencourage biso na oyo
toujours ça là et l'on a journaliste la biso pense dans bobenga ngai bobenga ka pour mon encouragement et ko sala bien numéro téléphone yangona na pesi voilà alors na zo sambela pona yo nzambe tata na yo kotika ndeko nyonso azolanda ngai o azotala ngai siko na maboko na yo Seigneur kaka nenga simbi téléphone wana kaka nenge asimbi clavier kaka nenge asimbi souris nzambe nenga zali boso ya moniteur na ye nenga zali boso ya tablette na ye nenga zali boso ya téléphone na ye nalingi Seigneur onction alléluia et se transmettre un colo et kota directement Seigneur na téléphone kota na tablette na ordinateur côté sikanyo ezali koma directement na nzoto ndeko ya simbi clavier à simbi souris à simbi téléphone à simbi tablette à simbi nyoso ya simbi au nom tout puissant alléluia de Jésus-Christ kolonza mena bomoy nazo senge paina yo tata afin que mokonzi na bomoy moto nyonso azobela maladie disparaître au nom tout puissant de Jésus maladie alitika nzoto yo pima kende na kombo na Yesu maladie nyonso ezaki na mutu nzambe tata na keko simba mutu par la foi alléluia na menacer maladie nyonso na kata mutu yo elongwe bika alléluia na lingina yo ka témoignage ndeko maladie nyonso za na mukongo na kingo na makolo na maboko na kata libumu na ba poumon na michopo nzambe tata alléluia na ba vente wapi Seigneur ba douleur ba maladie nyonso tata na keko menacer ngona lobi aletika nzoto ye Pime kendo tout puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tata na sobonde le paina yo. Oh l'homme de Galilée, l'homme de Galilée. Alléluia, le Dieu de gloire. Alléluia. Kolona belelio tata kitana kembo na yo. Yesu nzame na bomo inalingi ke Seigneur ndeko azo kangai, ndeko azo landangai. Rien que mongongo yo. Alléluia. Seigneur, aimez-le guérison notre puissant de Jésus. Yo maladie elle tikanzo tone bima kende nzamela zo samela pona ndeko nyonso ya bota kate to azana difficulté mabota nzamela nga pesa yi mabota kana na osambela boyekolo bana ba pesa mana libumo bana ba pesa mana libumo bana ba kota na libumo haleluya nzambe tata na moni ndeko moko alléluia alaninga patie kondima nyonso Seigneur alobi na kati na ye que nazondi mananzela ya prière mosala nzambe oyo nzambe kaka ndenge andimi wana opesa ye bana libumu ezwa bana kolona ngana linga benga nga pesa témoignage que pasteur na nzela ya prière osalaki ngana si na kangizemi ngana boti nzambe salamela ye na kombo na Yesu na keko détruire alléluia be infection nyonso na kata banzoto batu nyonso bazola nango note Jésus-Christ Seigneur ba maladie nyonso eza lié na be esprit satanique be esprit démoniaque alléluia na nzela ba famille topé ba bisika nyonso nzambe na keko telemela be esprit ona nyonso no tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Tata, nabelelio mokonzi yaka osala, yako bikisa, yako mimonisa po eto zanzambe. Kolona zotika ndeko nyonso na difficulté makama mikanda kenda poto Seigneur tilelo mikande zo bimaten kolona ngai landele makambo pesa mikanda yo nzambe tata soko pesi opesi kolo na lingi yonde nzambe tata opesa mukana ka ndeko azotala nga ndeko azolanda nga nzambe na lingi mikande pesa mela e sala miracle Seigneur Jésus sala ka joie document au nom tout puissant de Jésus yonde permetaka yaza na mboka wana nzambe so permetaka tembela zape kuna te na mboka nyoso yazali permettre ka joie document au nom tout puissant de Jésus ba obana ba dossier judiciaire Seigneur kolo zana kata ba avocat na bango pe zala na kata ba juge de façon que Seigneur ba dossier na bango kene malamu ba mériter ezo senga ba mériter ozo senga mériter liberté azwa liberté ozo senga document azwa document ozo senga Seigneur Jésus a gagné procès a gagné ngona kombo na Yesu nzambe tata na zo sambela pona ba nyonso ba kufeli mibali basi ba kufeli bana ba kufeli ba parents nzambe tata yaka ko konsole mitema na bango pesa kimia haleluya ozanzambo konsolaka na kombo na Yesu na zo sambela pona mabala nyonso komi na ba problème nzambe tata pesa kimia na mabala o na zo sambela koloba que ce qui divise ne soit plus au nom tout puissant de Jésus-Christ yo nzambo sangisa ko tiaka bomoko haleluya nzambe tata suki penza
na mokili to na besoin tozala na monde moko stable tozala ba pays moko stable to ba ville moko stable ezo senga nzambe to kuta stabilité na kati ya ba foyer nzambe na zo tika foyer nyonso ezo na nga maboko na yo sala que foyer comme stable na telemeli nguyeno sa bokonza satana okomi ko mema foyer likolo lokola kopal bati likolo ya mai zo ninga nezo nzambe tata na zo telemela mo pepe nyonso ni ko kabola foyer oyo olingo mema séparation na zo telemela divorce au nom tout puissant de Jésus. C'est parce que tata divorce alléluia ça na ba conséquences moko grave kolobana lelo bazo subir yango na zo telemela nguyeno soit divorce au nom tout puissant de Jésus quelque soit ndenge yango ko yela nzambe tata na biso na zo sambela ko senge pai na yo tata opambola moto nyonso za na difficulté makama mbongo nzambe na nga nyonso ya ko sana maboko yo pambola ina komona Yesu pa mate bible wito ko pambolama na misala ya maboko na biso tata moto nyonso zo sala musala apambola na kombo na Yesu maboko na ye pambola ye maboko na memele mbongo maboko na futa ye na kombo na Yesu nzambe tata na zo sambele pa ina ona bengani molimo kufa haleluya na ba famille batu nyonso bazola nanga bazotanga molimo kufa na telemelo le pima kende dans le lieu sacré au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée tata tika yonde se manifester na yo na tomboli kombo na yo alléluia likolo ya bomo ya moto nyonso ya la ninga pe atika likimia na ta ya prière nzambe tata soki moto ya dutete atie ko ndima epai na yo nzambe na nga tata na salelaka tika nyonso za ngo posa epesa melaye ekokisa melaye nzambe mona ba nyonso na bazana mabala te pesa bango mabala na kombo na Yesu amen. Merci beaucoup pour tout le monde de la prière. Oyo balobi kondimana yo ekobikisa yo balobi nzamba sala kana travers ya basali na ye. Merci beaucoup na pesimbo telisusu na papa Edouard na bosanité mama GH na bosanité bandeko nyonso balingaka nga na ba balingaka nga te na lingaka bino kaka mingi balobi si je zalaki bato basengaki yango pe tozomona yango toujours na mokili respect na ba mort etata eloko nyonso bokomona ekoleka wana tozolekisa toujours makambo to continuer toujours ba actualité ou etali première partie deuxième partie ali troisième partie ali pe na ba clip mususu ya passer blanchard bokomona yango. Merci beaucoup.